Nazali lieutenant magistrat ka capitaine substitut ya auditeur militaire ya garnison ya Mbuji-Mayi. Tokende na paragraphe 17 ba infraction o ba bengi levira et sorola forcé. Eza ba infraction ya sika. Mais elakisi nini? Mwasi akufeli mobali. Bino sikoyo olebo tika mwasi akende kobala na ndenge na ye. Bolingi ke mwasi wana abala leki ya mobali na ye. Ou bien noko ya mobali wana, ou bien muninga ya mobali wana. Mais aza membre ya famille ya mobali. Nde ba pekisi yango. Eza ba coutume o ya mabe, mibeko pekisi yango. Eza sens inverse. Mobali pe akufeli mwasi, mais ba famille ya mwasi bazo imposer il faut azwa leki ya mwasi. Akoma mwasi na ye. Bazo pesa ba raison kili to coutume lobby. Il faut uzwa kaka yepo to batela bana bapekisi yango. Soki SD oza informer na makambo wana, bokoko il faut ezala conforme na mibeko. Soki eza conforme na mibeko te, surtout que mibeko yango epekisi yango, bokokai ko salela yango te. Et puis balobi na paragraphe 18 ba infraction mususu oyo tozo sala na ba réseaux sociaux. Lelo yo ekomi sikoyo ba infraction batie yango. Mwasi azo sukola na kikoso. Yo ke yo zo kende ko donkeye. Ko kaka omona kuna soki azala ndene aza pembe na kati, aza mwindu na kati. Nde yango babengi voyeurisme. Oza bandaku ekangama cohabitation. Yo zi otoboli mali dusu moko obeta ka vizolongo kuna oyo kaka makamuni ezoleka pa ba voisin. Soki bakangi yo infraction de yango ya sika ebimi voyeurisme. Ou bien mwasi avandi na ye na ba robe na ye wana soki ba jipe abosani yo boya ozoya koleka pembeni obwaki mwa eloko sima ye po obeta vizolongo. Susi na yo eza kaka omona partie intime ya mutu na kati. Kala ezalaki so bafundi mutu bongo tozo bon asali infraction. Siko tukanga ye asali infraction nini? Nde awa babakisi yango ekomi voyeurisme. Bidonka ya turo bakolia yo. Kokende ko donke lisusu te. Bon infraction ya suka eza assimilé na infraction otolobaki wana ya chantage. Chantage eza mingi infraction ya ba komboza na ye malamu ozozwa na ba photo ya mitakala moko azof ba video pe me boye bokabwani na ye olingi no mususu siko ye akomi koloba no yo oboya ngai soki kaka omekika na fi wana kana zana ba biloko na yo nazo bimisa yango na kobwaka wana réseaux sociaux ko sambwa mutakala na ye ko sambwa parce que le fait que yo commandant otiki okoma na niveau ya bongo na yo mutu ozo publier ekozala yo zu image mais o publier yango te ozu opesi mutu mususu azu apesi